RDC, tous allez remercier bien mingi baye bon message Kolanda émission du sur www.zoomel1000.com. Donc si bien beauté point été vous allez comporter toujours confiance na émission na bino ko message Kolanda les lots bon meli bino basango ko Kolanda na mukolo elo et bon bino te boza la kaka bisika pour vendre boyo kanini ko bon meli bino point été biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango yete to sengi na bino baye vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel1000.com vous allez la bisika pour vendre bien na moment oyo bokozwa basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda radio Zoomel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokolobela bino ndenge nini ba opposant congolais bazali kolalisa biso ba diaspora congolaise pongi oyo ndenge balobaka bandoto ya baba na ba histoire na bango oyo babengi yango ba histoire ya kao debu oyo ndenge balobaka ete ba anesthésie oyo bazali kobeta ba congolais ebele ba congolais bazali kotambola me basi bazwa ba anesthésie po ete anesthésie yango ezali kotouche bango mingi na cerveau yango ete bazali wana bazali déjà neutralisé pe oyo nyonso tu bazali koyebisa bango bazali kokanisa ete ezali ya solo me bongi ete bandeko babolingo radio Zoomel 1000 etombola mongongo eloba po ete ediminue force ya anesthésie oyo ba opposant congolais bazali kobeta ba diaspora congolaise awa na poto mpona kokosa bango kolakisa bango ete bango nde bazali na bomoi ya mboka na biso RDC ke soki bazwi yango makambo nyonso ekochange pe vie ya bato ekochange bandeko babolingo boyebi ete na mokili oyo bato oyo bazalaka ete ntango mosusu soki mokonzi moko azali wana azali na mwa peti na ye ya confiance okomona ete peti ya confiance wana ba makambo azali koloba na bato soki mokonzi na ye azali te akopesa influence moko po ete bato mosusu bamona ete en tout cas oyo azali koloba yango nde ezali penza likambo oyo ekosala efe po ete bana wana ya bitinda to bapeti ya confiance bango nde balingaka kolakisa ete bango nde basimbi fungola ya makambo nyonso tu ya mokonzi bandeko babolingo soki nalobi boye pamba te sans plus tarder nazali kokota mbala moko na lisolo ya tata oyo babengi tata ya bitinda mwana ya bitinda ya IDPS oyo balobi soki conseiller politique ya IDPS kombo na ye Monsieur Mubaki bandeko babolingo na koyebisa bino ete tata oyo bozali komona na bilili na kombo ya Monsieur Mubaki azali tata oyo bandeko babolingo soki olandi moto oyo ndeko okoki meme koteka biloko na yo ya ndako pe olobi ete nazwa mbongo nyonso napesa na IDPS na parti ya IDPS po ete kala te ndenge ezali wana papa Etienne Tshisekedi akozwa bokonzi mpe na korekipere me ndeko soki osali bongo oyo ndenge balobaka ete obwaki mbongo na yo na mai ya lwalaba bandeko babolingo na banzi ete bino nyonso tu boyebi mboka na biso situation nini to traverse pe ba makambo nini oyo to biso tomoni na ntango ya deuxième république na banzi ete bandeko babolingo boyebi bapasi nini oyo bakongolais ebele bamoni na ntango ya deuxième république mpona badiscours oyo ya kolalisa bato pe mpona ndenge nini bakonzi ya ntango ya deuxième république modèle batambaki mboka na balider ya opposition oyo lelo bazali kolakisa ete bango nde soki bapesi bango kongo bakochange kongo na mokolo moko to mibale oyo nyonso ezali kaka ndenge balobaka ete bandoto ya baba bandeko babolingo papa oyo tozali koloba ete mwana ya bitinda ya papa Etienne Tshisekedi conseiller politique ya IDPS na kombo ya Monsieur Mubaki ndeko na koyebisa yo eloko moko ete
oyebi bana ya bitinda bazalaka soki bazali kopiolola ndeko okoki komona ete neti ke likambo ekoki kosalama dans 2 ou 3 jours ndenge mosusu nzoka nde bana ya bitinda ndenge nzambe akela bango na Congo bazalaka nde kaka monoko makasi me na suka na yango eloko ezalaka te ndenge tomonaka bana ya bitinda pe na baorchestre ya bakongolais okomona liboso ya plateau ya télévision aza kokumisa mokonzi na ye aza koloba n'importe quoi mwana ya bitinda aza meme capable ya kofinga meme mama oyo aboti ye likolo ya moto oyo atindi ye po aloba me suka na yango tomonaka ete ntango bana ya bitinda wana bazwaka eloko te na oyo nyonso basalaki babalukaka kaka contre bachef wana boyokaka ndenge balangage na bango echangeaka nalobaki boye po ete tala kaka boye nasalaki boye po ete boye po bazali bato oyo ya kopesa confiance te me sikoyo tozali kolobela bana ya bitinda te tozali kolobela sikoyo tata ya bitinda na kombo ya monsieur Mubaki oyo azali conseiller politique ya IDPS bandeko boyebi soki olandi tata oyo malamu ndeko oyo ndenge balobaka ete okoki kozwa baespoir moko oyo ete balobaka ete baespoir ya nsima ndaku oyo ezali baespoir moko sans vie bandeko babolingo tata oyo lokola na vie na ye mbala ya liboso azwi occasion basombeli ye tike po ete amona Canada po ete amona États-Unis papa yango akomi bilobela akomi koloba makambo mosusu bandeko ezali ata na sens te bandeko babolingo papa oyo na kombo ya monsieur Mubaki oyo aye liboso ya bilili ya kamera ya monsieur Wechi babiloko azali koloba ozali kotala kaka ozali komona ete tala papa oyo azali koloba bamakambo mosusu oyo ezali komona na ete mayele mokuse oyo ndenge balobaka ete cerveau ya mwana ndeke lelo tata oyo alingi kotombola mongongo po ayebisa na bapeuple congolais bosala makasi po ete mboka elingi ekende to vote président Joseph Kabila et to vote président ba vote papa Etienne Tshisekedi mais en réalité na makambo nyonso alobi bandeko oyo zomona ete ndenge balobaka ete ngando akimi mbula na mokili akoti na ebale abosani ete mbula ezali pe mai me akoti na ebale akanisaki mbula eza mabanga nde babiloko oyo bato ya IDPS bakomi kosala lelo me na koapprendre meme na papa oyo ntango mosusu malgré bapesi eki titre ya conseiller politique ya IDPS po biso toyebi ete baconseiller politique ya IDPS oyo ntango bazalaka mpenza vrai bato ya mayele oyo lelo papa Etienne Tshisekedi alingi kosala na bango te po ete bato wana bacomprendre système ya politique po ete baniokomaki mpe mpo na parti ya IDPS lelo ake kolekotela biso batata ya kuluna oyo bazali koyeba kanisi ete maloba na bango bazali koloba yango nde ekobangisa biso bapeuple congolais po toloba ete tala ete soki tovote papa Etienne Tshisekedi makambo nyonso to ekochange tokomona clair bilobela mwanza bandeko babolingo tango nazali komona tata oyo na kombo ya monsieur Mubaki nazali komona ete tata oyo azali na mayele muke intelligence na ye ezali dongi me ye aza kokanisa yebi mingi bandeko tata oyo alingi faire croire na biso bakongolais ete papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana yenda asimbi fungola ya bomo ya Congo me tokotalisa bino sikoyo esika nini tata oyo azali konange na kati ya aza kokanisa ete azali konange na piscine nzoka nde azali konange na mwa liziba oyo batimoli libulu babwaki mai batie na kati aza konange ye aza kokanisa aza konange na piscine mawa na ye bandeko babolingo tata oyo Mubaki oyo balobi soki conseiller politique ya IDPS ezali mawa wana nyonso to ezali kolakisa ete bato ya mayele oyo bazalaka na IDPS lokola papa Etienne Tshisekedi alingi kotravaye na bango te alingi ete
bato wana lokola bazali mayele mingi basi batimbelaki vision amoni ete soki na travaille na bato oyo baintere ngai nalingi nasala po ete natya mwana na ngai na place ekosimba te yango ete papa Etienne Tshisekedi amoni ete bato wana bakende ake kolokota nde bato oyo kaka bayebi na bango ata politiki ya Congo malamu te me bazali koganga lokola batyaku. Bandeko babolingo na kotalisa bino sikoyo eloko moko po ete namonisa bino esika nini bozoba nini oyo tata ya bitinda oyo na kombo ya azali na yango. Bandeko jusqu'à présent tata oyo ya mubaki alingi ko faire croire na biso ke Joseph Kabila azali mopaya. Il faut tout ça là tout à la débarrasser na mopaya. Mais na koyebisa yo monsieur Mubaki papa ya bitinda na koyebisa yo ete na mokili luka ndenge balobaka ete sala makasi o resir vi na yo na ndenge na yo ke ozala moto bazali kotinda ozala lokola papa ya bitinda to mwana ya bitinda ezali ba biloko moko ezalaka malamu te esilisaka valeur ya moto. Pona nini nalobi boye papa oyo alingi ko faire croire na biso ke Joseph Kabila azali mopaya. Me ngai na ko apprendre yo siko pona lakisa yo esika nini bozoba na bino bato ya IDPS ezali oyo lelo makambo bozali koloba bozali koyeba teke mokili ezali koseka bino. Soki bino bolingi bo faire croire biso lelo ke Joseph Kabila azali mopaya biso tokoloba ete bino nde bozali ko faire endormir bato yo bayebi politiki ya mboka te pe bazali na mayele moke. Lelo yo zali koya liboso ya kamera ya Welchi po na koloba ete Joseph Kabila azali mopaya. Mais il fallait tout na président na yo oyo zali koloba ete papa Etienne Tshisekedi soki président Tshisekedi. Po ete ozali kobenga ye meme docteur. Po ete ya zali moto ya mayele. Mais il fallait tout na yo loba ete docteur Tshisekedi. Na boite toko kende na ba élection. Ndenge vote esengi ete ifo biso nyonso toleka na ba élection ndenge mibeko ya mboka esengi. Mais lelo yo ye koyebisa biso ete Joseph Kabila azali mopaya ozali kotalisa biso azali mopaya. Mais na kati ya mibeko ya mboka na biso ezali koloba ete moto azali mopaya azali na droit ya kozala candidat comme na candidat comme président na kati ya ba élection po ete azali na droit moko te oyo ete akende kopose candidature na ye po ete mibeko ya Congo elobi ete oyo ya kopose candidature il faut azala mwana ya mboka. Mais yo lelo bandi kotalisa biso ete identité ya Joseph Kabila to nationalité na ye ezali douteuse. Mais il fallait oyebisa biso pourquoi okendaka na Sun City osinyaka bamikanda mpona kondima légitimité ya Joseph Kabila na kati ya mboka Congo. Pe soki lelo lingi otalisa biso ke Joseph Kabila aza mopaya. Me ndenge nini yo zali moto ya mayele na ndenge oyebi mibeko na biso ya Congo oyo ezali koloba ete moto aza mopaya koki kopesa candidature te. Me mpona nini ondimi kokende ba élection na ye? Bandeko ebongi na mituna na mibale il faut kotuna yango papa Etienne Tshisekedi pona komona ete esika nini ba opposant congolais bazali kolinga kosakana na biso ba peuple congolais. Bato mingi jusqu'à présent bazali ko comprendre yango te mais tozali koyebisa bino bandeko ezali neti nakoki kopesa bino lisolo moko ya mwa moke. Ezali neti ndenge nini papa alingi akufa mais asali testament. Tango papa asali testament bana baye ko constate testament oyo papa asalaki. Na kati ya testament wana bamona papa ache kombo ya mwana moko azali mwana oyo ya bota te mais ache kombo ya ba voisin. Mwana ya ba voisin che kombo na ye. Bandeko
bino bokanisi testament na ekozala accepté na bano papa boti sans que batu na papa wana me papa ndenge nini biso tozali bana na oyo boti ndenge nini okoki kotia kombo ya mwana ya bavoisin ke bana wana tango balakisi bango testament bamoni kombo ya mwana ya bavoisin bazwi papier wana ale basigné après avoir kosigné nsima kaka le même bana tango papa akomi na koma moyen koloba lisusu eza te bana bakomi koya non ndenge ezali wana na kati ya testament oyo tokondima te po ete mwana oyo moko batiaki azali mwana ya bavoisin alors que testament na déjà banotaire basi basigné bajuge basi basigné boyebisa biso bakopesa bana oyo raison ezali ndenge moko na Etienne Tshisekedi oyo bino bozali kobenga docteur après avoir kendeki na San City a signé ba mikanda pona ko reconnaître que Joseph Kabila azali président ya Congo pe mwana ya mboka pe après avoir kokende ko signé ba mikanda pona koloba ete akokende élection ko sala campagne to akokende na ba élection ye na Joseph Kabila lelo komi kolinga kolakisa na ba peuple congolais que Joseph Kabila azali mopaya mais bandeko ba bolingo tozali quand même bato to tangi bozali pe bato ya mayele ezala babiloko mosusu bandeko okoki kokangela yango misu me babiloko mosusu ko il faut kotala po ete oyebi biloko mosusu bandeko ba opposant congolais bakomi kobimisa bino bazoba sans que bomiyeba po ete soki moto lokola papa Etienne Tshisekedi azali na hypocrisie ya boye nazali koyebisa bino ya solo ngai mama ozali lelo nazali koloba bokanga date ya lelo akomemela bino pe eloko ya malonga na Congo te bandeko papa oyo mobaki alingi ko faire voir na biso ke papa Etienne Tshisekedi nde azali juste pe parti ya IDPS nde soki ezwi bokonzi na Congo nde tokomona clair papa nayebi ete ozali papa ya bitinda mais diminue-moi dose na yo po ete babiloko ezali koloba ezali kopesa mawa bandeko babolingo ngai na koyebisa bino boye babiloko nyonso to boyoki papa oyo alobi asali interview na liboso ya kamera ya weti papa oyo alobi bamakambo ebele ya lokuta oyo alobi ke papa Etienne Tshisekedi akutani na ba-américain basololi na bango mpe baasire ye banini wana nyonso to ezali bapolitike oyo ya lokuta tala tolobi ete politike oyo ya mobutu ya lokuta yango ete papa Etienne Tshisekedi na bato na ye sikoyo nde bazali kosala yango bino bokanisi babiloko nyonso tu papa oyo mobaki alobi ezali ya solo epi bandeko babolingo po totalisa bino ke papa oyo azali moto ya lokuta toyebisaki bino ete bana ya bitinda na bapapa ya bitinda bango nde moto bayaka kotia baluile na bamakambo mpona kopelisa moto mais en réalité eloko ya malonga ezali te tala papa ya bitinda oyo azali koloba nini azali koloba na bakongolais ke soki baprojet oyo tosali na papa Etienne Tshisekedi soki bavote papa Etienne Tshisekedi aleki bokomona papa Etienne Tshisekedi apesi na congolais nyonso to azali na poto na diaspora ke akosala 2 conteneurs akoya nango na Congo akofuta douane te babiloko yango oyo kaka ndenge tozali komona oyo ya tango ya deuxième république ebandi bandeko epi alobi lisusu na diaspora nyonso bakopesa ye esika po ete soki ozalaka wana mwenediti wapi bakopesa yo esika po ete ofele po ete otonga ndako bandeko omoni babiloko oyo ndenge babengaka yango kolalisa pongi omoni babiloko ya deuxième république ebandi lisusu kozonga ba septembre yango ebandi lisusu kozonga bandeko situation oyo Congo ezali na yango yo soki olobi ete nakomi mokonzi lelo olobi ete bon napesi autorisation na chaque congolais oyo azali na poto akita na conteneur na ye na Congo akofuta douane te bandeko ye moko alobi na nini na ye alobi ke biso ba diaspora tozali plus de 8 millions donc tozali 8 millions tokokoloba bandeko soki 8 millions de congolais
bango babandi kotinda ba conteneur na bango ndenga zali koloba ke congolais nyonso tozali kozwa conteneur ezali kokita kuna sanke bafuta douane bandeko boyebisa biso est-ce que papa Etienne Tshisekedi makambo etali na côté ya finance na côté ya transport ou bien na côté ya transport ou bien na côté ya douane est-ce que ba travailler ya douane akofuta bango malamu po ite soko tali bien salaire ya bato wana ezali koya pe na biloko ezali koya na à partir ya aéroport tango bazali ko donner mbongo ezali ko compte bazali ko calculer na ba salaire pe ya bato alors soki asali yango ndenge wana bandeko est-ce que wana ezali po lobi apesa ba travailleur explication po yebisa bango ete ate ndenge ezali wana en tout cas talaka ndenge ezali wana bato mingi mikolo bazali koyana ba biloko bazali kofuta douane te bana ya poto donc ndenge ezali wana il faut bozela nanu bandeko situation ya mboka na bisoko ndenge ezali il faut bozala mayele moto ya kopesa bino ba histoire ya kobwakela ba fleur rose te po ete mboka ndenge ezali na situation ya boye ezali kosenga kaka mbongo ya mingi fo ezala po ete makambo etambola ye ezali koyela bato ba promesse ya boye o ndenge tobengaka yango bandoto ya baba ya koloba ete soki ye akomi président congolais nyonso to akosala conteneur plein akokita na yango sange bafuta douane bandeko tokeba na ba histoire ya kolalisa et puis ako promettre na diaspora nyonso oyo azali na poto akopesa ye esika kuna na Congo po ete atonga ndako na ye pe mabele gratuit bandeko babiloko yango ebandi bandeko babolingo nakoyebisa bino lisusu eloko moko po mona ete bato ya IDPS bazali bato oyo kaka bakomi kolokota ba information de gauche à droite journaliste atuni ye alobi ete mais bino baninga bazali quand même kosala ba campagne malgré nanu makambo comme na ninte bazali ko tambola na ba ville nyonso bino bozali ko baluka awa mais bozali ko se prétendre pour na koloba ete ah non ndenge ezali wana soki papa Tshisekedi ba voter ete seke kanai ekozala mais alors que sur le terrain baza kosala rien yoka papa ndenga lobby oyo na kombo ya papa ya Bitinda Mubaki alobi boye non ndenge ezali wana bato nde bazali koyeba te IDPS ndenge ezali wana ezali parti oyo ete ezali na bato ndenge ezali wana bato ebele oyo bazali kuna na mboka bakoevote na bango papa Etienne Tshisekedi soki Joseph Kabila leki seke ezali makambo ya lokuta po ete kuna na terrain tozali na bato tolobi malamu bazali na bato mais yoka lisusu bandeko soki ayebi ete bato ya IDPS na terrain bazali sûr que bazali na bato ndenge mwana papa ya Bitinda oyo alobi Mubaki po ete tokotiela bino bilili tolakisa bino ndenge nini ba interview na ye makambo alobi soki ayebi ete ndenge azali koloba ete bazali na assurance te bakangi tous les 4 coins bazali na bato donc papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana azali na bato donc soki ameki koleka te donc Joseph Kabila a triché ezali malamu po ete apesi point de vue na ye pe alakisi ete papa Etienne Tshisekedi azali populaire même ndeko soki ayebi ete bango bazali populaire kuna na Congo eloko ekamwisi biso ye moto ayebi ete bozali populaire na Congo mais ozali koloba lisusu ke na bakongolais oyo bozali na diaspora boyebi ete bino nde moto bosalaka ete po ete bafamille ya Congo ezala po ete bafamille ya Congo bameka kosurvivre alors tozali kosenga na bino lokola bozali plus de 8 millions soki moto moko azali tango mosusu na famille na ya vatinda mbongo yebisi de papa mama na lingi ete yo na bana na baleki bino nyonso bokende bovote papa Etienne Tshisekedi bandeko oyebi ete ngai mama ozali lisusu na kamwe nalobi mais papa oyo alobi ete papa Etienne Tshisekedi azali populaire kuna na Congo mais ndenge nini ekomi lisusu akomi koluka bakongolo bazali mpona yebisa bandeko na bango ndenge ezali wana te yebisa na ndeko na soki botindi mbongo boyebisi na ndeko na papa mama mbala nsima soki nalingi natinda mbongo
En tout cas, dans l'élection, il faut bon 4 personnes. Pour être 4 personnes, qui ne voter pour Papa Etienne Tshisekedi. Mais bandeko ba bolingo. Bon, moi dit que bozali ka komi funda bino moko été. Donc na kati ya terrain bozali na bino ya kopola. Yango été bokomi ko exiger, bokomi ko obliger na ba diaspora ba lukela bino 4 bato mosusu oyo bakokende na baélection po ete bavote kombo bavote Papa Etienne Tshisekedi. Et combien était soki bolingi botinda mbongo avec condition bandeko. Oyebi ko tango tokosamaki ezalaki ta ya deuxième république sikoyo tokokosama lisusu te soki boyebi ete Papa Etienne Tshisekedi azali populaire alors na lolenge nini bokokende koyebisa bato lisusu ete ndenge ezali wana il faut boyebisa na bandeko na bino baza na Congo avant kotinda mbongo baluka 4 personnes oyo bakotia na kati ya famille po ete bavote Papa Etienne Tshisekedi mais bolobi kazali populaire bolakisa popularité yango ekomi lisusu ya boye bacondition bandeko mpona kolakisa ete Joseph Kabila si akangi tous les 4 coins lokuta na bino bandeko babolingo na ye lisusu kozonga lisusu na kote ya kotalisa ndenge nini tata oyo azali na ye kaka moto ya lokuta tata oyo alobi nini alobi boye ndenge ezali wana parti ya IDPS ndenge ezali wana bino bato ya wechi bokendeki te pardon journaliste atuni motuna alobi ete bino ata na bureau ya vote bozali te banini me bozwa koloba makambo mosusu banini mbala moko ye papa na komi kopesa ba réseau pe koloba ete o bino moko bomonaki monsieur wechi akendeki ti na kote ya Uvira akutani na taximen moko taximen na yebisi eke bato bazali kokota mpona kosarole po ete bavote wana nini azali kozwa ba information oyo un simple journaliste ye moka kendeki na ba effort na ye na ba force na ye akomi ti kote ya Bujumbura azwi ba information alakisi na télé tala tata oyo na kombo ya conseiller azali conseiller politique ya IDPS na kombo ya monsieur Mubaki azali koyebisa pe journaliste azali eta koyoka soni te aza koyebisa na journaliste tala ba image wana bino nde moto bolakisaki yango mais il fallait azala na soni bandeko un simple journaliste lokola monsieur Wechi aza kozwa ba information capitale oyo bino kutu bato ya parti ya IDPS oyo ezolakisa ete même ata na Kivu kuna boza na ba représentant te oyo bazali kozala na kati na ba bureau mpona kocontrôler bomoni irrégularité na bino bozali na yango après bozali koloba pe na bato ke soki tozwi te donc basali Papa Etienne Tshisekedi kanai bandeko bomoni teke bozobima bangoto bobo papa oyo oko makambo nyonso to aza koloba liboso ya kamera abeti monoko nga na ye kotala na bi papa oyo mayele muke oyebi na mokili soki moto asa sombeli yo tike ya avion matisi yo avion ke na bacanada banini okoki koya koloba meme ke mutu wana en tout cas na bandeko naza koyebisa bino ete Papa Etienne Tshisekedi atikali éternel akokufa te aza quand même capable ya lobango tata oyo po ete depuis basombeli ye tike avion amoni États-Unis na banini donc pona yezo mona ete ayata na liboso lo baite ba congolais naza ko yebisa bino ya solo bo voter Papa Etienne Tshisekedi pote akotika la éternel akokufa te tata oyo Mubaki azali capable ya kolobango pote pona yezo ko mona lokola basombeli etika ya vion ba memi na nini il faut lo baba makambo n'importe quoi bandeko place na ye ko mona lisusu bozoba ya tata oyo ba image bizonyo stomoni ndenge marche lekaki ba image lakisi ndenge nini mwana mobali yo bazali koloba ete batikaki ye bolumbu bandeko moto yo batikaka bolumbu na moto ye moko atikalaka bolumbu si eyebanaka te bandeko oyo kutu tobengaki na Congo balobi ete mwana mobali wana ye moko alongolaki bilamba aya telemi na liboso azoyebisa bapolisier bobetanga masasi metala tato na kombo ya Mubaki ye kozomba lisolongo mpo aloba ete bapolisier nde balongolaki ye bilamba boni lokuta ya boye alors que biso tozalaki na conversation na bato bazalaki sur place na makambo balobi ete mwana mobali wana ye moko alongoli babilamba asimbisi yango na moninga na azalaki pembeni nde bapolisier baye pembeni nde mpona nini otikali boye azoloba ete bobetanga masasi nde bamemaki bakei na ye babandi meme kobeta ye bafimbo mais tata oyo Mubaki tala lingi azwa information lingi manipule yango mpona koloba ete basoldat nde balongolaki ye bilamba tozalaka quand même sérieux mboka yango tokotonga yango kaka na lokuta boye
Deuxième point mosusu onga nazali kotelemela bandeko. Nani yango ayebi te ke ba image elekaki ezali kambo moko ese yebani. Ba image obomonaki o balakisaki ete bana ya mike oyo basimbi ba carte ya lecteur. Oyo basimbi yango balobi ete non ba carte oyo tala bana oyo bakendeki ba enrôler bango po ete ba voter bana oyo ya mike. Alors que zali histoire moko ke bato ya pareil comme moto ba montaki ba photo wana un spécialiste ya molili ya pareil comme moto montaki ba photo ya bana wana po ba projecter yango na internet po ete ba luka kaka polémique na makambo élection nyonso tu wana yebani tala sikoyo bato ya IDPS balingi kosomba lisolo yango po na baloba ete tala kuti makambo ya élection bana ya mike. Mais ezali babiloko moko ba photo moko monté bato bakendeki ti na esika oyo bango bapesaki banini bandeko babiloko wana ezali ya lokuta wana ezali ba spécialiste ya Paris konde moto basalaki babiloko nani yango yebiteke ngwanda na bato na bazali kosala ba montage somo mikolo euti koleka tala siko bato ya IDPS pomo na ete bazali kokwesa crédibilité na bango bakomi kokotela na nzela ya lisolo na po baloba ete atala kutu bana ya mike bandeko ezali pasi pe mawa me bandeko babolingo po ete tozonga na kati na masolo na biso malamu tozali kotiela bino babilili tolakisa bino babozoba nini oyo papa oyo alobaki pe botala bino moko mpo na kolakisa bino ete bato ya lokuta bakotikala kaka bato ya lokuta na bango yango bomoni ete nzambe azali kotombola kaka le rais pe le rais azali kokende se liboso bandeko totia na babilili bomona bino moko ndenge nini esika lokuta ya bato ezali pe ezali mawa soko omoni tata ya mokolo oyo apusani na bambula baye kosombela etika evio mpona komema ye na États-Unis kotambusa ye bandeko epesi eki mpelekesa ndimaki te azali capable meme tata oyo na kombo ya mubaki aloba meme ke bandeko bovote Joseph bovote président Etienne Tshisekedi po ete ndenge tozali koasire bino président Etienne Tshisekedi akokufa te akotikala éternel akoki meme koloba yango po ete batika oyo basombelaki kokende na États-Unis ebelisi ye nde kimpelekese yango nakomi koloba n'importe quoi mais biso bakongolais lelo tozali susu bazoba te tosi toyebi bandani bazali komanipule biso baimage nazali kosenga kuna na régie botiela biso esika nini bolakisa biso oyo tata oyo alingi kodistraire biso bapeuple mais ayebi teke bapeuple ya lelo tosi tolamuki tozali lisusu na kati ya buzoba te badiscours oyo bazali koya nango yango nde bongaki mboka pendant 32 ans baimage s'il vous plaît. Nabino neutralité. Laissez aux Congolais le libre choix de leurs dirigeants. Bango pe balobi. Mingi bandimi kutu abi makambo eleka na 2006 ezali faute na biso. Balobi yango na kotanga bakombote. Mais bandimi balobi te ezali ki faute na biso pour résultat ya solution biso to imposa ki bino et komi ko pesa biso na soni na mawa. Résultat ya solution na bango. Nde to tamboli en tout cas ezala côté ya diplomatie, ezala côté ya politique et si oui, c'est vrai que vous se faites l'ango, au lobby a fait bien, au lobby, tout le monde, bah, kamba kabiso, l'amboka kabiso, bon, bah, tiens, bango, bah, t'as fait ah, bangonde, bah, décider, ah, bon, c'est vrai que dans le lobby, beaucoup d'années bango, bon, solo libre, mais qui peut convaincre que bango peut être un peu neutre. Est-ce que vous pensez que bango est aussi neutre? Puisque ça aussi c'est le cas pour moi. Est-ce que aux autres, vous pensez que bango, bah, lobby, que cette fois-ci, bah, boy, Kabila, très bonne question. Oui, politique et autre politique. Ezali rapport de force en présence sur le terrain. Les loyaux, ceux qui bango bakomi koyoke la biso. Ceux qui bakomi ko sala, to komi mboka boye, bango moko bakomi ko lukaka ba rendez-vous. Bango moko. Au-delà ya oyo bato na biso bazo préparer, bango moko bakomi ko senga ba rendez-vous. Elingi ko loba boye. Mundele aza mayele. Aza lokola mbisi. Et si Kamaye ezalande atiola bayebi que situation à Teresa na maboka Tshisekedi je dis bien aux agolobango awa batbata golanda yo et là nous ont fait croire yo que aujourd'hui c'est plutôt l'UDPS qui nous a présenté alternative dans mboka na biso UDPS nous a le parti le plus implanté sur quelle base puisque ça fait quand même tout le temps
pour participer à nos pays dans l'élection en Boka na bisoté. Et là on nous dit que bino que puisque c'est vrai que tout le monde a une image, na kitia tout le monde. Botambo na katanga te na RCT boké na Équateur. Boké pas comment nous boko lobake non crédibilité ça pas être pour l'instant. Oui bien. Question na yo wana nde erreur Kabila salaka yango wana. Kabila sali tout bemba na buloko ho na e. Na Pays-Bas. Ayoki o Tshisekedi azali malade na poto donc akozonga isute. Ya kanisaki boulevard ya liboso na ye. Donc élection ezalaki ata na motema na yete. Seni abando kipe yango te. Le 8 décembre amoni Tshisekedi azongi. Amoni Kinshasa plus de 2 millions de Kinois. Kinshasa ya Congo te hein. Mais yo kate bongo Kinshasa ezali province ya Tshisekedi. Non. Ye motazo kamba wana diende mokonzi. Azape na armée na yewana. Amoni 2 millions. Avion Tshisekedi kiti na 14h. Tokomi na limité à 22h. Ezali peteke tozo kende na makolo. Okotia lokolo wapi. Mutu kayo kende wapi. Amoni première prévabi. Ah. Mais babi sangai Kinshasa ezali yangai. Bakose babi non, wana ezali ba curieux. Aye comment le 24 avril. Omoni Oshwe. 13h wana na Oshwe okokota lisusu tata Raphaël te. Kuna déjà essayé tondi batuti na Oshwe kuna batondi. Aye comment a réalité yango. En fait na pesio kaka exemple mi balewana pona koyebisa yo boy. Oui. Rejet na lobby rejet ya Kabila ezali général à travers le pays. Akosaka batu ya est. Albi na mema bino paix. Ne campagne na et les loyo bitumba chaque jour. Les loyo les sur base de ces éléments objectifs. Soki boyoki Kabila a gagné l'élection, loba ezali fraude. Na fraude wana biso beto kotika te. Bolandinga fraude wana biso apparemment. Station. Ndeko zoloba awa. Soki etienne a gagné de Kabila yé a triché. Ça c'est toujours comprendre que nous avons démocratie. Mais il y a ça pour les bino pour préparer campagne. Nous avons préparé bino de pour préparer contestation na bino. Mais yo mais yo ani ba na campagne bino bozali bana mais tala Kabila za na campagne te. Kabila za na fraude. Azo préparer fraude. Na pension bilembo wat. Yo Mubarak akei. Nde Kabila ko résister. Mobutu to kimisaka ye. Nde Kabila ko résister. A ko résister te. Deuxième fait, tomoni combattant moko ba déshabillé ye. Ba longoli bilamba nu. Donc pour vous montrer que bato yowana conception na bango na dignité humaine. Soki moto wana zalaka na zamba lokola bazaka na este mbele ba violaki. Na Kinshasa, na kanisi bomona ki yango na ba télévision, bana mike ya 10 ans. Enrôler les enfants. Mais ça a été demandé par rapport à l'enquête au signé Sali, lobby que ça va mais c'est faux. Ba preuve ezali bilili, ba moto na manono azali kokanga mwana image akangi pe abimisi photo de lecteur na ye, mwana yango ya 10 ans ba pese 18 ans. Bien ba image. C'est vrai qu'il y a un rôle au Salema. Mais bien, on va mentionner au Sala pour me contrôler également le niveau de l'environnement. Puisque pour ça, il y a un parti politique, vous avez sur le terrain. C'est bien. Bon, maintenant, vous avez qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Nauti kota la reportage na binoawa. Boke na Bujumbura. Bouti na Burundi na moni reportage na biso. Ya bino. Ba Congolais ba lobi na bino. Taximen azo témoigner. Bazo lokota ba Burundais ba kende ko voter na Mulenge. Na reportage na bino nakosi oui. Nakosi oui eza solo bon est-ce que awa na elongi bakomi burundais bakomi congolais atanga na za témoin ya bureau de vote na koyeba ndenge nini
Donc yango tosengi na diaspora bon pardon mingi moto na moto ya diaspora akamataka bato mine loba na ye voter Tshisekedi na UDPS mikolo nyonso rappelaka ye akoma déjà bakombo ya bato ya UDPS président d'abord Tshisekedi na ba député ya UDPS donc bato mine kaka po likambo ye komi likambo ya mboka eza sur likambo ya Tshisekedi ye moko te likambo ya UDPS ye moko te bo sala mosala wana bandeko babolingo na banzi ete bino moko bauti komona pe bauti koyoka ndenge nini ba opposant congolais bazali kolinga kosakana na bato bazali ko promettre bato avenir meilleur mais bango moko bazali koyeba situation ya mboka ndenge nini ezali bato mingi bazali kokanisa ete voter papa Etienne Tshisekedi lobi papa Cecily bato babandi komela tie miliki na tongo pe bato bakomi kozwa ba salaire na bango pe bato bakomi kolia 3 fois pe banzela nyonso tu na Congo banzela etongami ba mabulu esili pe ba situation nyonso ya ba érosion esili bandeko tellement boza ko promettre bato ya mingi koleka ekomi kopesa nausée tomona ta ba mindele tango basalaka campagne na bango jamais tosi tomona mondela ya lobiete bo voter ngai po de soki bo voter ngai ba pasi na bino nyonso esilité mondela alobaka ete bo voter biso bo voter ngai po soki bo voter ngai na koyela bino ba plein malamu po ete totonga mboka kende liboso mais mondela yaka teke bo voter soki bo voter ngai ba pasi na bino nyonso esili bandeko wana nyonso to ezali ba discours ya kolalisa ngai nazali koyebisa bino mama Rosalie bayebaka ke moto azali sérieux kaka na maloba na ye soki moto azali koyela bino mpona koloba ete bo vote papa Etienne Tshisekedi mpo ete soki to vote bapasi ya bakongolais esili bandeko loba kaka ko oyebi situation oyo mboka na biso ezali na yango te mpo okende kokwara na babiloko ya boye me tozali koyebisa bino ya solo bandeko eloko papa Etienne Tshisekedi azali kosala ayebi na ye azali koluka nanu mwa bamabonza na ye awa na poto bazali kolinga kofaire bombe kesi ya parti ya UDPS me ye moko ayebi ke azali na kati na koyeba ayebi eloko eza te na kati ya terrain Joseph Kabila akangi tous les 4 coins bakomi koluka bamakambo ya lokuta kokosa ye soki bamakambo esalami tokotala eloko nini ekosalama tala bandeko botika kodistraire bato papa Etienne Tshisekedi tango azalaka na tango ya deuxième république tango tobandaki kolinga ete Mobutu akende biso bapeuple toyebisa ete papa Etienne Tshisekedi simba baminduki pesa biso bapeuple baminduki to eske andimaka yango abandaka koloba nini parti ya UDPS ezali parti ya non violence po ayebaka ete tango wana azalaka kokopere na Mobutu na ndenge ya sese lelo papa Etienne Tshisekedi alingi alakisa biso ndenge nini parti ya UDPS ekomi parti ya violence mais tokondima ete tolingi azongisa kaka bamaloba na ye ndenge ase alobaki avant parti ya UDPS ezali parti ya non violence boni lelo komi koyebisa bato ete tokotala kaka bamakambo ndenge ekozala ntango mosusu ekozala ndenge ya Tunisie mais soki ekozala ndenge ya Tunisie bandeko mokolo wana mpe tokolinga tomona mwana na ye Félix Tshisekedi abima na libanda ndenge bana misusu bakobima ye pakende kotambola na kati ya Congo ndenge nini bato mosusu bazali koprotege bana na bango na basysteme ya babale perdi balingi nde bana ya bapauvre bana ya babola bakende kokufa ngulungulu bandeko bato oyo bakufaka na ntango ya deuxième république est-ce que papa Etienne Tshisekedi atikala ata kohonore bango si bakufa bakenda boye te lelo azali koya lisusu na système na ye mpona kolakisa biso bapeuple congolais politike ya mboka alingi abimisa basusu bato na nzela bakufa ngulungulu biso tokondima babiloko wana te tokondima yango te bandeko po ete toyebi ete politike wana ezali bapolitike ya lokuta oyo bango bazali koluka baintere na bango mpona kolinga kobomisa bato pamba bato ya ngana bazali kolinga kobomisa bango likolo ya badiscours ya lokuta papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo vraiment ezali pasi pe mawa. Komona ete ndenge nini Congolais
azali kotia liboke ya bato na ignorance po nini tango aza koloba ete po mboka na biso kende liboso alors que ignorance na ye azali koyeba te azali kotia na mitu ya bato yango wana nde ezali kozongisa mboka nsima. Bandeko ba bolingo IDPS parti ya IDPS ndenge bozali komona tozali koyebisa bino mbala na mbala na kati na baplan nyonso tu oyo Joseph Kabila sasali na Congo bango bazomemela biso plan moko te oyo ezali kotalisa ete soki lelo bakomi wana ke bakomemela biso vie meilleure ndenge lelo baza kolinga kofaire croire na bato. Bandeko soki totali malamu côté transport Joseph Kabila azali kosala tout ba makambo ya banzela kobongisa banzela ba makambo belebele wana kutu côté wana IDPS baza ya kozinda po ete baza na raison te bakoya koloba po ete Joseph Kabila azali kosala azali kofungola même banzela oyo ebebaka kolongwa Kinshasa ti bandundu azali asi afungoli yango kutu ba Congo kutu n'en parlons pas bakomi kosala tout po bafungola nzela mosusu ekende même ti bakote ya Lubumbashi bazali kosala même nzela mosusu ya train ekende koma même ti bakote ya Bakivu po ete wana nyonso ezali na baplan na ye. Côté à santé, n'en parlons pas. Bozali komona ndenge nini gouvernement Joseph Kabila bazali ko bunda pona makambo teli santé ba hôpitaux ezali kotongama ba makambo ndenge na ndenge. O poto la kisabino ete mokolo mosusu la kisaki bino babilili tango. Papa Etienne Tshisekedi akendeki na Londres. Aza ko pesa rapport na ye. Na ba na Londres po poto la kisabino ete na makambo nyonso alobaki approuvé bana ya Londres peut-être les loko malonga te o ezoko talisa ete Kabila Joseph Kabila azali mabe na kati ya mboka na biso parce que tango bandi ko tanga ba makambo nyonso to ebebi na Congo bandeko abandi ko ebisa bino ete na mboka na biso santé ezali malamu te ba biloko nyonso to ba hôpital nyonso ba Belge ba tika nyonso esi baby donc azako talisa bino kaka ke ba biloko nyonso to o ba Belge ba tika o Mobutu gera. Donc lelo eloko malamu ezali susute. Donc azako lakisa bino kaka ba makambu ya tangu ya ba Belge, azako pesa kaka référence na tangu ya ba Belge. Bino bosibo moni na kati na ba déclaration na ye o alobaki na Londres. Papa Etienne Tshisekedi alobi ete ba biloko ya kitoko Mobutu atikaki Joseph Kabila ba eba BBC yango. Atikali koloba yango te. Et puis botikali jamais ko mona sika ete na ba tourner na nyonso sali. Atikala ko critiquer musala ya 5 chantiers. Azaku tu kolobela yango te poni ni aibete soka meki kolobela yango akozanga ba argument azako éviter yango degré de force alingi ku kolobela yango te po ete wana penza aibete za kozinda bandeko pona le rais Joseph Kabila bato bazali koyeba teke makambo tozali komona lelo na mboka na biso to kumisaka Nzambe tolobaka ete Nzambe merci po ete Nzambe asili ko bimisa biso na kati na ba problème oyo tozalaki na yango oyo tondimaka teke un jour tokomona clair bandeko bino bozali koloba ke bozali kobenga lelo Papa Etienne Tshisekedi nde soka ye na Congo makambo tu ba Congolais bagomona clair to boyi te tondimi mais ngai Papa Roger na koyebisa bino Papa Etienne Tshisekedi bino bozoloba azalaka pe ministre ya Mobutu no asalaka pe bambule belé na kati ya gouvernement ya Mobutu boyebisa biso depuis azala ministre mon colonine asa tika bureau na ye akei qui rendre côté la peuple bien peuple azu problème bo Papa Etienne Tshisekedi ye ona mutu kana yeke ti pembe ya peuple po solo la na ye soki bozali côté la politique o Joseph Kabila Papa Etienne Tshisekedi azalaki na yango ezali kaka politique oyo ya bato ya baogeye o pe bato ya Mobutu ba ministre ya Mobutu tango bayaka na sima ba adopter piki pe kaka yango mais ayaka kaka na ba biloko moko ya kokosa peuple bato mingi basi bayebi ete ba opposant congolais lokola ba Papa Etienne Tshisekedi basi bayebi ete po azwa succès aleka na mwa nzela moko ya malamu il faut utiliser kombo ya peuple mais tango ba utilisaka kombo ya peuple est-ce que tango yekomaka likambo ya bintérêt batalaka peuple bandeko nakofungolela bino eloko moko bandeko bozwa yango lisekite na makambo nazali koyebisa bino ezali lisekite mpona nini
tozali komona ndenge papa Etienne Tshisekedi lelo azali kotombola mongongo mpona koloba likambo ya bafemme violée. Bandeko nazongeli lisusu bozala boyoka ngai malamu boyoka tango mosusu ndenge bolobaka tozali bazoba me boyoka nafungolela bino eloko moko ezali capital ata boboyi yango lelo tango mosusu bokondima yango nsima mikolo ekoya. Boyoki ndenge papa Etienne Tshisekedi lelo akomi koloba ete bafemme violée baza kosala eloko te banini akomi koloba yango siko makasi po ekomi pembe na baélection. Pe boyoki ndenge nini papa Etienne Tshisekedi ndenge bazali koloba ete akeya atambola kote na bakonzi ya États-Unis banini wana nyonso mpona nini mpona intérêt na ye personnel. Me bandeko babolingo soki papa Etienne Tshisekedi oyo lelo azali lobi ete azali molobeleli ya peuple soki ayebaki ete azali na privilège ya kokutana na bakonzi oyo lelo baza kobeta toloka akutanaki na mokonzi boye na États-Unis akutanaki na mokonzi boye na États-Unis bandeko tango bamama oyo ya este ndenge bamakambo ya baviole ndenge bato bazali kolobaloba tango bamama oyo basango wana bandaki kolobama avant kutu bamakambo ya baélection papa Etienne Tshisekedi azalaki ana poto te ayoka combien de fois bato bazali koloba bamakambo ya baviole. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi asa futa tike ya viole obi te bon akei kaka na États-Unis uniquement mpona kende kokutana na bakonzi ya États-Unis nayebisa bango makambo nini ezoleka kuna na este ndenge nini bazali kosala bamama wana. Est-ce que asalaki yango asalaki yango te mpo ayebi ete bango nyonso babandaki koprofite na kati ya likambo ya baviole ya bamama wana mpona ndenge ete bamakambo wana elobamaka mpo bayebaki ezalaki lokola arme na bango yango nde lokola ekomi intérêt na bango na makambo ya baélection yango nde tala balingi siko babanda kopresente yango na bato mpe baluka esika nini ya kokotela. Me bandeko soki bazalaka na susi ya bamama wana makambo wana bandaka banda lelo te lobama depuis kala papa Etienne Tshisekedi asa futa tike ya viole bina ke na États-Unis uniquement mpona kende kolobela kaka bamama wana. Bandeko tomonaka mosika yango na toza koloba ete bapeuple congolais moto na makambo ya Congo azali koluka intérêt na ye moto na makambo Congo azali koluka intérêt na ye. Bandeko ngai nazali koyebisa bino soki ngai papa Roger nazalaki papa Etienne Tshisekedi nayebi ete na bamakambo oyo mpenza ndenge tozali bato bazali koloba mpona bamama ya este nayebi ete nazali na privilège ya kokutana na bakonzi ya États-Unis na kosala mpenza na prépare mpenza lettre moko ya monene mpe nakei na États-Unis nakei napesi yango mpe nalobi ke en tout cas bosala makasi mpo ete tala likambo ezoleka kuna. Bandeko lelo bato mosusu tata oyo na kombo ya Mubaki papa ya Bitinda alinga faire croire na biso ete soki lelo papa Etienne Tshisekedi akomi mokonzi na Congo akose dépendre na ba mindele te mais botika kosakana na biso bozwa biso neti bazoba te soki akose dépendre na ba mindele te yo kanisi ba jeu ya chobo azo kokende mpona kosolola na ba mindele aza kosala yango pwani soki alingi asire mpenza ba peuple ke ye akose dépendre na ba mindele te akosala kaka mpona intérêt ya peuple. Il fallait asala pe ba tourner na teke de koluka ba mindele na kobombana tala oyebi ba biloko mosusu toza koyebisa bino ya solo na tanga deuxième république ezalaki neti bazipaki biso misu mais siko toza misu ya kofungwama toza komona nyonso mais boza kokosa kaka bino bokanisi papa Etienne Tshisekedi soki akomi mokonzi na Congo nde akobanda kotinda ba intérêt ya ba mindele te en cachette botika kolalisa bato pongi yango na tozali koloba bandeko ba politique ya ba discours oyo yango nde ebomaka mboka na biso yango nde elalisaka biso pongi ba peuple congolais bofungwama boyeba bamakambo nini oyo bato bazali kosala po ete tovivre yango pendant 32 ans toyebi baje na bango. Tata oyo na kombo ya mwana papa ya Bitinda Mubaki oyo azali soki conseiller politique ya IDPS azali kokanisa biloko azali koloba yango nde ekoki kolengisa ba peuple congolais. Mais soki alobi ete papa Etienne Tshisekedi na Kinshasa azali populaire to na kati ya Congo azali populaire ke ba peuple nyonso balingi ye. Mais pourquoi ko obligé sous na ba diaspora congolaise non soko avant kotinda mbongo bengi bandeko na lobi ete non ndenge ezali wana avant mbongo bozwa yango bokende kozwa mbongo na Western Union mais boluka 4 personnes oyo te bokende ko voter papa Etienne men ndeko omoni te kozala ko mikosa yo moko olobi kazali papa Etienne Tshisekedi azali populaire alors tika ba diaspora congolaise calme tika ko amba ete ababenga ba famille na bango pona soko lingo tinda mbongo loba boy omoni ke ezali kolakisa ete
pona bino boyebi ete bozali déjà ya kozinda yango ne komi makambo ya ba condition koyebisa ete ah non ndeko nga naza zoba te mpona tindela papa na nga na mama na nga mbongo naloba ete papa ndenge ezali wana avana ozwa mbongo wana bosala boye no po ntango papa Etienne Tshisekedi aza koluka baintere na ye aza kolobelela bapeuple nyonso tu te aza koloba mpona baintere na ye bandeko ntango asengaki baintere na ye mpona makambo oyo te nayebaka te soki kutu azwaki idango ndeni oyebi ke jon papa oyo mpe aza mpe moto ya banimero wana mpenza naza koyebisa bino ya solo papa Etienne Tshisekedi oyo mpe aza moto ya banimero bandeko avandi abeti bula ye kocreye histoire ono ndenge nazalaki wana na ntango ya Mobutu bafutaki ngai te bambula ebele abeti bakalkule abi aye kobimisa $1 million oyo il faut bafuta ye yango tala bandeko tala soki moto aza kozanga tala babula aza nango ebongo moto ya bobolobi kutu ye moko kutu aza na problème parti na ye eza na mbongo te tala babula aza kokende kozwa po ete abimisa gouvernement ya Joseph Kabila mbongo na babulu oyo ndenge babulu moko oyo te bandeko soko expliquer mutu nyonso kokomprendre yango te baretard na ye ya ntango ya Mobutu babeteli yango calcule bimisi $1 million ke akomi koloba lelo bafuta ye yango mais ce que bomi tuna molobeleli ya peuple bongo ntango ye moko aza koreklame kaka $1 million ebongo batata oyo basalaka mpe na ntango ya Mobutu bafuta bango te alobeleli bango bandeko eza na babiloko mosusu ozotala kaka boye ozokomprendre mbala moko tosi tobimi na nzungu oyo batiaki biso na ntango ya deuxième république tokoki kokosama lisusu te papa Etienne Tshisekedi aza koluka baintere na ye personnel yokanisi batourne aza kosala wana aza kosala batourne mpo ete aprofite bapeuple congolais badiaspora congolaise bapesa mwa 10 bandeko mpo mona eke tata oyo ko aza hypocrite bandeko boyebi ke bacongolais ye aza koloba ete aza molobeleli ya bapeuple mais baza komenace bacongolais mosusu baza kotumba meme badiscothèque ya bacongolais mosusu estce atelemi mpo apesa ata message ya pe aloba ete bapeuple congolais mobulu totika tala boytala bato na ye bake na Afrique du Sud bake komenace bapartisan ya Vital Kamerhe mbala ya liboso namona ete bato ya UDPS bazali kose comporter neti bana ya kuluna est-ce que papa Etienne Tshisekedi atelemi mpo akondane yango bandeko botika goyela biso ba discours ya lokuta papa oyo na kombo ya Mubaki oyo azali soki conseil politique ya UDPS akanisi soki aza kobimisa bambuma miso lokola magi ya mabata liboso ya kamera ya wechi akanisi ete bato bakozala neti na kobanga papa Mubaki alobi conseiller tala bandeko ba vrai conseiller politique ya UDPS bazalaka bato ya mayele mais papa Etienne Tshisekedi a foutre bango dehors po ya moneke ete bango bakoka kondima teke idée oyo ya mwana na ye Félix azala lobi représentant légal ya UDPS yangona alinge kokopere na bango te ake kolokotela biso bato oyo kaka ndenge tozali koloba oyo bana ya bitinda badeshe lokola bato papa oyo monsieur Mubaki aza koyebisa biso bamakambo ebele aza kokanisa ete biso lelo tokokroa lisusu na badiscours oyo ezalaki na ntango ya deuxième république badiscours ya kolalisa bapongi mais tozali koyebisa na bino tosengi na monsieur Mubaki un peu de respect boye bayango ete il faut que pesa respect na Joseph Kabila po ete mokonzi na yo oyo azali kotinda opolo bilobela liboso ya kamera asinyaki bamikanda aza koreconnaître ete président Joseph Kabila azali mwana ya mboka congolais 100% alors tika kosala makelele mpona koloba ete Joseph Kabila azali mopaya oza koganga makambo oyebi ete tina na yango te alors que mokonzi na yo basignature ezali soki mokonzi na yo oyo lelo yo ozali mwana ya papa ya bitinda oyo lelo oye liboso ya kamera mpona koloba n'importe quoi batata minene lelo na kati ya Congo bakomi bapapa ya bitinda lokola monsieur Mubaki soko ozali koyeba ete Joseph Kabila azali mopaya mais tuna président na yo soki Joseph Kabila aza mopaya andimi kokende kosala élection na mopaya mpona nini ntango mosusu bamisusu bakoloba mpo bamindele jamais parce que mokonzi na yo akendeki na Afrique du Sud asinyaki bapapier mokonzi na yo toyebi ndenge avovaka soki likambo ezali kovova mais akokaka te soki ekomi likambo mpo aloba ete abimisa yango ke Joseph Kabila azali congolais te okomona gorge na ye ekomi kilo akomi kotourne oyo bapepe na yokaka bapepe mpe balobaka bandeko tala politike wana ko toyebi yango tu mais ndenge tozali koloba Joseph Kabila ndenge ezali wana bazali na kati na kobanga bayebi ete terrain nyonso tu bapeple balingi mpe bayebi ete soki bautilize batechnique oyo te moyen mpe baleka ezali te yango na bakomi ete soki nani papa Etienne Tshisekedi aleki te bokomona kaka makambo koya
te bokanisi kaka ko na Congo yango ndeko soki pe ndenge boza koloba bokomona makambo koya bokanisi pe que Joseph Kabila azali mwasi alata jipo akovanda kaka boye pe bosali ba trouble beleki kaka bongo bandeko soki Joseph Kabila leki ko tolobi yango bien s'il s'agit na kati ya Congo moto epele kopela pe toyebisi bino ke bino bato bozali kolinga kopelisa moto na kati ya Congo mpona koloba ete soki nani papa Tshisekedi aleki te bokomona bandeko soki bozali kokanisa ete Tunisie oyo bino bozali kokanisa bokomona tango mosusu Tunisie wana ekokita nde likolo na bino nde mutu bokopakata mbangu bokozala barefugie ya libela wana topromete bino me toyebisi bino ete boyeba yango ete bolobi ete démocratie botolukaki démocratie depuis kala Mobutu akangelaki biso banzela baporte ya démocratie lelo démocratie ekomi bino bato boza komibenga badémocrate bokomi kolinga koyela biso batrouble na kati ya mboka mais bon se préparer malamu lokola bozali kolinga guerre boyebaka ete bokanisa te ke Joseph Kabila pe ndenge azali wana azali na population ya bato ebele na nsima na ye te ntango bozali koloba guerre est-ce que bolie malamu botondi bolie mpenza botondi bino bokanisi maloba na bino bozali koloba yango nde kobangisa biso bapeuple yango nde kobangisa Joseph Kabila tala tozali koloba yango ko na minute oyo toyebi na biso ete Papa Etienne Tshisekedi azali lokola léopard au mine ese longwa na manzaka ezali kaka posonde soki kaka bato bamoni léopard basene bapakati mais biso nyonso tocomprendre yango tocomprendre ete Papa Etienne Tshisekedi azali Papa Etienne Tshisekedi oyo toyebaka te azali na ye kaka Papa Etienne Tshisekedi azali lokola léopard balongola minu na manzaka yango na moni ete lokola yebi aza na minu te na manzaka te akomi koutilize système ya ndenge ya kikuluna soki bavote ngai te bo ndeko yo oza kutu kosala tourne te tomoni ete effort moko osali to okwesi ata grande ville moko te moza koya mpona koloba ete soki bavote ngai te basali kanai n'importe quoi omoni ndenge babiloko ndenge bazali kolinga kosakana na biso bango balingi kozwa biso neti banani mais ndenge tolobi ete biso bapeuple congolais toza susu bazoba te tosi totimbi boyebaka ete tolamuki deja na pongi bokanisaki ete badiscours na bino deuxième république bokomemela biso yango lisusu mais bosaka na mwa groupe na bato na bino bazali koya oyo Papa Etienne Tshisekedi mais biso bato tosi toyebi vérité bokokosa biso lisusu te mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo vraiment ezali esengo mingi pona komona ete lelo ba congolais ebele pe basi bafungwami pe ba congolais ebele basi balamuki na pongi po ete tata oyo conseiller politique ya IDPS oyo balokoti soki wapi azali kokanisa ete soki aye liboso ya bakamera azali koloba fungoli mbuma emisu neti ya maki ya mabata biso bakongole tokobanga bapolitiki wana ya badiscours ya makambo ya bambangisa tosi toyebi yango mpe kobangisa biso lisusu te lokola alobi ete non soki bameki boyeboye bokomona likambo ekoya likambo te yo mese soki mubaki lokola yo ozali kolinga ete olobi ete bokomona makambo ekoya problème eza te me na Congo mpe kokanisa te ke basi yo balata bajipon bazali kuna bavandi bazali kozela bino bato ya IDPS mpo boya kosala sandruma kuna mpe soki bomeki bamibali mpe bazali oyo ke eyoma contre eyoma tolobaka yango ntango nyonso ete Joseph Kabila oyo bino bokanisaka ete azali zoba azali mpe na ebele ya bato oyo bazali na nsima na ye yangana tozali koloba bato lokola bapapa oyo na kombo ya mubaki bazali bato moko tellement bafuteli etika ya avion kamoni États-Unis nini aye akomi bilobela aza capable même aye liboso ya caméra yebisa bato ete bandeko bo voter Papa Tshisekedi po ete ndenge azali wana akokufa te akotikala éternel po ete wana nyonso kimpelekese ya tike oyo basombeli yo ozomona moto asa ye liboso ya caméra aza meme kokumisa ndenge nini basombeli etika avion po akende komona États-Unis na Canada ndenge nini akoma kokwakula te akomi bilobela likolo kaka ya mwa tike oyo basombeli ye me ezali pasi mpe mawa babiloko ya boye yango nde tokotonga Kongo te yango tolobi ete tata monene botala kaka lokola tata mubaki oyo me liboso ya kamera ya wechi tala ndenge azali kofinga bato tala ndenge azali kobimisa balangage ya bana ya kuluna mpenza nde moto ya boye nde bakomemela biso avenir meilleur na Congo
bandeko eza komona na kaka ke maniolesi ebeti bango baza koluka bokonzi ya makasi mpo baluka ndenge nini ya kosenrichir mais bandeko tokomona bino ndenge bokotambola na mapapa na poto tango Joseph Kabila ko double mandat na ye tokomona bino bokotelenga na bato bakobanda kolakisa bino misapi kala te mais bozali kobosa na ye te kuna mpe na Kinshasa Joseph Kabila azali mpe na baelema na ye bomikosa te information bozali koya bozali komanipule bandeko jusqu'à présent bakanisaki te tozali bazoba baza koyeba teke bafoto ya bana oyo bazwaki na bakarte ya baélecteur oyo basimbisaki bango bandeko bazali koyeba teke ezali bafoto bato ya IDPS bato ya pareko moto batravaillaki na yango ndenge bamesana na baordinateur na bango wana nyonso tu eyebani bandeko batindi bato sur place esika bamakambo wana bakomaki na bainformation bakei kokuta bamakambo wana te donc toyei kocomprendre mbala moko mpe moto moko na pareko nde atimbisi biso alobi ete bondima babiloko na te bakarte wana moto atravaillaki yango ezali ndeko moko wana nini ya pareko basali bongo mpona kosala kaka kodestabilize programme ya baélection bakanisaki te ekosimba me bozali komona makambo nyonso tu bozali kosala ezali kosimba kaka te ekolobela bino eloko te nzambe nde akangeli bino bizibeli lelo oyo botika koyebisa biso ete papa Etienne Tshisekedi azali Moïse te po ete azali Moïse te bandeko Moïse azalaki moto alakisaka nzela Moïse azalaki moto oyo azalaki pas solution depuis pendant combien de temps moto oyo bobanda kobenga Moïse depuis basimbisa ye nzete na époque depuis na ntango ya Mobutu atikala ta kobeta nzete yango esika moko teke nzela yobi efungwama banini tango bino boza kobenga ye Moïse ye na buto akatisi yake na gwado bavandi na Mobutu bakoseka aza koloba ete tala bapeuple oyo banyangala kata yango namonaka ete meme na bato oyo baperdaka babie na bango ntango bazalaka na IDPS bakota baprison babeta bango babotola bango na mapangu lelo asundeli bango meme na bato bakufaka na ba marche ya ba IDPS ata date moko te papa Etienne Tshisekedi azala ete atia yango na kati ya calendrier à partir ya IDPS aloba ete tokobanda ko célébrer date boye mpona ba membre na biso ba marche ki na ntango ya Mobutu bakufa rien abosana bango complètement ebongo kaka yo mwa ngungi moko tata oyo soki na kombo ya mubaki tata ya bitinda oyo balokoti yo kaka lobi opo ete bato ya mayele ya IDPS bazali te lelo komi koya kovova liboso ya kamera yo kanisi nde yo nde okochange IDPS parti ya IDPS na badiscours na yo akatuka bino bokanisi toyebi politike wana nyonso te na bamasola lokuta aza koya nango oyo papa Etienne Tshisekedi akutanaki na mutu bino boyebi teke wana nyonso eza bapolitike ntango mosusu mpe okomona ete ntango bakute papa Etienne Tshisekedi akutanaki na bato wana bayebisaki papa Etienne Tshisekedi ba makambo mosusu mais liboso ya kamera azali koya kokosa bino balobi boye katuka yo kanisi ete toyebi politike wana te yo kanisi kaka bamindele oyo baza kokuta na papa Etienne Tshisekedi yo kanisi basololaka mpe na Joseph Kabila te boyebi na bino malamu mais politique na bino ezali boza kosala ndenge nini koluka ndenge nini ya kobenda ba diaspora congolaise bambongo mpo ete bakesi na bino ya parti ebombe mais tozali koyebisa bino ya solo bandeko babolingo bokomona sikoyo réalité sur le terrain mpona koyeba Joseph Kabila na papa Etienne Tshisekedi nani azali na population kala te boko vivre yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci